Analyse nini okoki kosala par rapport à baconcert nemi balero. Analyse on a kosala na mona baconcert yango trop loyenge. Vous comprendre trop loyenge makelele. Au monde, attention, il y a musique et il y a son exact. Mais ils appellent la batte de la baby ça misala na barou. A Boston qui est à chanteur. A mi pesa mingi na danse. Do wane sa ni ekima. Là, excusez, il y a mon ifere a mi pesa trop na oyemba kwa bi keza musala na e. Kobina oui ana luketa bina akano. Vous comprenez, alemba ne peut que kobina. Mais alingara mingi ayemba. Ko yebisanga ba concert a fali tout wana o nyonso ana beti na poto. Asa ene ka plein. Plein ngo pe ya ba rideau. Vous comprenez la place sous ba tete ba rideau et bomba mi na ngo plein ka ya place wana o ya kangaki. Mais musique zéro. Donc quel piano azaka na poto ndenga fite na rafali a bénéficier pe lo mobo. Mais abanda ko za bénéfice wana. Mais na kati na ngo baza ko obligé kae. Nga sele mission na ken piano na yemba nzemba réalité. Yebi nzemba réalité papa avec. Oui. Na la mukina pongi. Na kutina miso na nga etondi pinjoli. Souffrance nyongi nzote pertibe molimo. Ezali ndoto te masolo te. Réalité ya vinanga. Ken piano kata parti wana. Yemba batike lo pena micro boye, batelo micro, batel instrument M2 bateka acoustique yemba. Yango la place ba jija musicien. Baby que open artiste et chanteur. Oh mon. Donc comparaison on a fait ça la comparaison mingi na chant. Ce que tu as une comparaison mingi na chant, tu es failli, tu es fait. Tu peux dire quoi par là? Faire aller qui failli la musique. On les a le comparer nous qu'on a fourmi. Mais je te dis. Mais Fally c'est un chanteur après. Fally c'est un chanteur mais c'est pas un chanteur en live. En live il est nul. OK. Tu comprends? On a analyse, on a la salle, on a concert, il faut abattre sa performance. Il faut Lukaka ACP Sarabato. Tant que tu bailles, et ça, tu es un bangon de fou bailler. Et ça, défaut. Et ça, défaut. Oh, nous collons, oh, nous tiens la paix, musicien, na batu, oh, yo, balanda kayo, na nenga musique. Ozo mona. Parce que babilo, musu mutoye. Ayo yo kale mususu nzembo ayo kitendenge ya yo kelango parce que to babimisa ba image wana martyr e babimisi partir na yemba la vie betanda kenda na demi-temps organe oui abima penza abimi demi-temps organe est-ce que ça si penda ba image ya bongo ba ko linga ba tiango ba to ba ndotala mais à Londres ba bi plein yo kitenga na lobby musicien atikali ka na esprit na ye na obetaka concert pour bato batonda aza sous esprit te ka na yo ko beta pour la sala musala na ngai. Pour y selon les hommes qui ont prouvé déjà, or qu'a prouvé non l'autre. OK. Vous comprenez? Or qu'a prouvé non l'autre côté. Vous hommes on a faut azala rappeler na ba chef d'œuvre na o ba tu ba me vanda au moins na concert à côté à yemba qui me faut le quoi na pesala. Je te vu ba concert pour landa ba concert ba papa chéri ba concert. Mais bien sûr. Ba sala minene. Ba sala minene. Si les lots total on a ba télévision. On a Zénith, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu. Et ça, c'est qu'on il faut comprendre que tant que tu as la image à Marambo, il y a ça la mona que moi, il va s'aller dans le CD, ça moi, il me zate. OK. Oh mon a pas vu ce que bimi a refinga malisusu. Donc en ligne, on comprend tant que tu vas noter conseil. Et côté, yo monta la kaka, tant que tu vas comme comme moi ba image ou mike ya Martin. Wa yemba nzembu na yemo o alanda nzembu azazu e pana biso moto nyonso yebi kozala yesu ya na tanga na lamuka kanga na ke mosala la nzembu azazu. Ah bon? Oboyo yeba te po zazu bi mali boso. OK. O mona yene siko mtu akona oboyo yeba te oh nzembu moni nzembu afali na yemba alanda siko zazu. OK. E pana biso moto nyonso yebi kozala ngai o préfère pour le retirer pour tokolamba Thompson be bacha ngai na piment na moi qui kalaka sabasala wa mosaka chéri kongolo yemba moi na tanga na lamuka kanga na ke mosala au comprendre ndepeka faire aganga nenga kinenge zo sala ngai oh ebe japan au comprendre to vendre la ka wana analyse au salima balobi quelle est l'importance ya bato oyo Fally amemaki na poto. Importance à bango ezaki ka pot de fleurs pour na ko faire voir bato ke non na memi bato na poto. Bana bango l'importance. Musala bakendela ki bazo sala te. Ba ko sala ngo ndenge nini ba ke kuta na mutu o memi bango na poto agité. Agitation ti na podium. Yebisanga bato ba yeba osala musala ndeni. Tango ngai yo memi ngai place moko boy yo moko se concentrer na musala na yo te. Nga na on se concentrer.
bienvenue dans notre chaîne Congo Source Télévision. Merci na tout oyo bazo pesa biso confiance, merci na abonné na biso nyonso ya Congo Source Télévision. Merci na bino na ndenge bozo continuer ko partager, ko aimer, ko s'abonner na chaîne oyo Congo Source Télévision. Merci na DG Jires depuis les États-Unis na confiance aux opérateurs l'homme saint dans un conseil motomogo bopeto azangane lisumu. Voilà, donc merci na biso tout olingaka l'homme saint. Aujourd'hui toye to meke un peu ko solo la actualité za moi moulaï. Quelle est l'importance de bateau Fala Memagi na poto? On va en parler dans cette émission. Est-ce que Fala Memagi bango pona marambo do sala malelo toté? On va parler sur cette émission. Quand on a une émission oyo tokolobela changement de fréquence il y a Ken Piana le comme naître. Ken Piana le comme naître. Nous allons parler dans cette émission. Dans cette émission, nous allons parler sur ma concert Nyos ya Papa Hervé Ferregola Jésus de Nias Motoya Yambo les rois 24 Migo Babenge Mukondi ya Mafuma Dendo. Qui est le logo la actualité à concert à mon nene ya Fali. Nous allons parler sur ça. Togolobe la actualité Nyos surtout. Et puis nous allons parler sur Héritier Watanabe. Tomoni Abimi Sinzembo Moko Oponanga ya Nzambe en plus à Betaki concert na Brazzaville Togolobe la yango. Nous allons parler sur ces concerts-là. Merci à Hervé Bostaper derrière la caméra. Merci à Simon Mavembo de Switzerland, Babo Yabasamboa. Et là-bas, c'est quoi? Mon boss que j'aime beaucoup, Roli Mandiangou Motoya Yambo. Balobi, excellence, Roli Mandiangou Yayoangoana. Un pauvre qui prend des riches en charge, Mumberto cycle depuis Luxembourg. Yayoangoana. Merci à tout Balingaka, l'homme c'est dans un corset. Merci à Mukolo Espace Oyo, place la place tout ça, la émission Oyo Tani Londo, la surnaturelle. Merci Nabino Digno, surtout l'homme simple. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Nabengake, la Gauloise, femme na F ya Mounene. Donc voilà, elle veut aussi ta peine et tout le monde 10e centimètre. Bon. Beauté zo batsamaka nana. Nini kaka. Mais Nzambe na banda dynastie bima na comprendre té. Naturel. Donc, la beauté est naturelle. Naturel. Ah, le va bien. Oh, artificiel les athées. Bien sûr. Mais oui, naturel na naturel. Il motalaka. L'homme c'est. Au bindi fort. Ya solo. Mon bote, tu vas dans la mission avant de faire l'émission. En tout cas, Gaulois, na Gauloise, nyonso ba gladiateur. En tout cas, na pesi mino pena ba mbote place bozali. Après Simbote na vie na ngai Eclipse Lumingu drapeau de Lion honorable papi Zila na kati ya Lion Congoloyenga na kati ya Canada na pesi ba mbote ya trop la pesi mbote na Jérémy Okali portier vie na ngai na pesi ba mbote. En tout cas mes condoléances na As de la Chorale mission munene na biso ya mboka wa yemba ba Roméo et Juliette Batania da huto perdre maman na yeba komelenga lelo na 6h. Mes condoléances viennent à As de la Chorale, les Amakambu et Yaka. Au rejoindre Karan à Bisso et à Orpheline. Pour Bisso déjà, tout le monde a déjà passé. Au Koutaï na Canada, au supportant au cas, les Amakambu et Yaka. Na pesi Judith Bambote, Chikambila, Laetitia Ngaka, Linda Misenga Bambote, Bana Nga Bambote, Ritz Balondo, Joseph Balondo. Allégré à mon petit-fils. Babizou à trop. Babizou à trop, tout bazo na Bisso. Là, je vois directement Mami Moukanya, moi, na poto ya Tanga. Yayo Yangoana Balobi, Hassan Vungu ya Bassan Vungule. Mon frère propre Miguel Tshisekedi. Miguel Tshisekedi a le but au voté numéro 20. Donc Bisso tout Fati numéro 20 Fati Béton. Miguel Tshisekedi. Yayo Yangoana donc voilà. Tout sur la nom Pembe. Santé Nengening, Santa Dynastie. Santa Dynastie, ils ont vimba kaka na Bisso Dynastie comme une obésité. Ah. Dynastie a comme une obésité. Voilà. Vous comprenez? Dynastie pendant santé dans les vimba a comme une obésité. OK. On comprend pas mais c'est faut doser qu'on lia. Mais moi pas doser on zate. Yenda ngazana soko pasuka kaka. Soko pasuka. Il y a dans des missions moko mutu moko asali comparaison ya Formule 7 et puis Dynastie. Alobi Formule 7 ezana banzembo oyo Dynastie ezana ngote. Les apéka ndémonde pe dynastie pe yana banzembo formule ana ngote. Donc pour la formule 7 et l'équipe
dynastie wana selon ye aye bango siko na banzembu na kati ya dynastie nayebi te nzembu nini na kati ya formule ekokani na visa nzembu nini ekokani na ouragan nzembu nini kuna ekokani na écriture chinoise nzembu nini kuna ekokani na double taux mais tout son nom pembe na yebaka te bato basala bosala comparaison balbum na succès to na musique faut kosalaka na musique eloko oyo bato bakomprenaka te yango wana eza lokoka nde bato basalaka comparaison ya Fally na Ferré bosala comparaison na bango par rapport à quoi po baza bamannequin to bosala comparaison na bango na beauté ozo comprendre to na bilamba ozo comprendre mais ok comparaison na bango faut ezalaka na musique parce que ce que tu bango eza pour la musique voilà ozo comprendre ce qui te comparer bango eza musique nde muté ko comparer bango mibali OK ozo comprendre musique pe o ko comparer bango ya makasi eza ka ko yemba na live pour studio eza place bino bodiembela te place to diembela te place pena makamunde vandara voilà parce que studio ata yo ndongo za boyemba na studio bien très bien ozo comprendre studio ata etolomo 29 cm Hervé Bosita pela oyemba na studio T 29 nga bakisa 10 oyeba te ata yo oyemba na eza ba ben ba les padres ba oyemba na studio voilà ozo comprendre mais ko yemba batikeli yo pena micro boye bateli yo micro batie instrument même so batika acoustique yemba yango na place ba jija musicien babi ke opena aza artiste et chanteur o mona donc comparaison wana faut passer la comparaison mingi na chant ce que c'est toi qui est na comparaison mingi na chant to tche Fally to tche Ferré. Tu peux dire quoi par là? Faire à l'équipe Fally na musika. Ouais les autres causes comparer Nzoko na Fourmi. Oh. Mais je te dis. Mais Fally c'est un chanteur après. Fally c'est un chanteur mais c'est pas un chanteur en live. En live il est nul. OK. Tu comprends? Dans live ça nul. Pas qu'au live. Télé preuve à nous abeta ba concert à mine ne m'abeta mon playback. To comment on a ba concert ya Fally. Yango Ferré golo na concert né à tozonga na biso na concert na Portaville lobby bolingi to comme ba danseur de wana c'est que ça libanga bokeli Fally libanga te eza vérité eza libanga ka ta bokeli Fally abokeli na ba mise misusu ba lembisa musala obina ba lembisa musala oyemba ba kota mingi na kobina pasengi bango to yemba bango ba osenga betaka bisorbi abi yango bolinga to comme ba danseur bizorbi ce que talaka bizorbi succès ala nango ba fan pe bazali na posa nango mais faire alingaka apesa na lu o aye nango voilà alinga soka aye na podium ye aza chanteur alinga ayemba no na bimisi no voix na yembi bato ba sepeli après aye na danse parce que wana ezaka rateke alobi na mutu moko boete mais eza pe na bato bele ba bebisa misala na bango abosana ke ye aza chanteur ami pesa mingi na danse do wana esa nini ekima nga excusez banda koloba nga souvent babi omoni eloko oyo lingi so par exemple oza joueur so lingi balle il faut s'entraîner à mingi il faut betara mingi so komi ke non te balle c'est là non na ça non cop mo awa na te ka non ata na cabine yebango obebisa carrière wana ozo comprendre faut mi pesa faut se persévérer na likambo oyo oza nango po omona fruit nango soki sikoyo yo obebisi déjà musala na oyemba okoti mingi na danse yebango don wana ozaki na ngwane sa nini ekima ya omoni Ferré amipesa trop na oyemba po ebi keza musala na e kobina wi ana luketa bina kano ozo comprendre alemba ne pete kobina mais alingaka mingi ayemba donc alingaka faire comprendre ba fan na e ke ngala lingaka trop koyemba na bina na nga wi parce que eza esprit wenge zaka no danse zaka no minze chant après danse donc faya no na musique ayembi après bini. Parlons de ma concert, il a fallu pour pas autour mona beti des concerts il y a miné ne peut être moko les 16. Analyse ligne ko sala par rapport à ma concert ne mi balero. Analyse on a ko sala na mona ba concert ngo trop loyenge. Vous comprendre trop loyenge makelele o mona ata son ya musique eyo kana te son ezate. OK. O mona na okuta ocho beta sali le quoi moi présenter moi musicien moko ya pot de fleurs mais na monika esimbité. Pour musicien peut accompagner sa makamute pour anini pour azwa non déjà temps. Voilà. Vous comprenez? Azwa déjà temps zo yemba te donc ce qu'on fait pesa makamute ndenge ezalela ki eza moi passe chouchou de Gaulois. Ouais. Pour pesa marambu eza moi passe. En tout cas on ngai analyse on na sali na ba concert ya Fally faut abak sa performance. Il faut lukaka asepelisa bato. Tant bato baye ezate ke bango defo ba yembaka. Eza défaut.
eza défaut oyo ozokola nango oyo ozotikela mpe bamusicien na bato oyo balandaka yo na ndenge ya musique ozo comprendre mpe eza bato mosusu bana bandako aza musicien arepeta mingi banzembo afere na ide na ye azala na mposa koma lokwa afere ya mpe na misusu arepeta mpe banzembo afali na ide na azala na mposa koma afali misusu jibe misusu ainsi de suite ozo comprendre ntango mutu azoluka aimite aota siko baacte ano salomo te koobebisa génération obebisa génération musicale ozomona musique ekende lisu bien te bato bakomona musique ekomi nango ka eloo moko efosa aka plein bato bamoni kaka bato batondi na bango oyeno kaka osali bamakelele otie baplay back gris concert ekatani okei non c'est pas ça un vrai fan aolinga biloko ndeti ngane naza boye nakoki jamais kobima na ndako na biso na ye concert moko boye mpona mona buzoba aneleka na concert afali nakosala yango te mais à Londres babi plein yoyoki te ngai nalobi musicien atikali kaka na esprit na ye naobetaka concert mpo bato batonda aza su na esprit te kaya na ye kobeta mpo nasala mosala na ngai mpo ye selo oyo azomona kese aprouva déjà or kaprouva na eloko te ozo comprendre or kaprouve na eloko te ozomona fo azalaka mpe na bachef d'œuvre na ye oyo bato mpe bandovanda omoi na concert oyo koto ayembaki boye fo eloko wana mpe ezala biso toyebi baconcert tolanda baconcert Papa Chéri, basala minene. Si les lots total yango na télévision, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu. Eza siko nini, faut comprendre que tant watala ba image ya marambo ya sala mona ke moyen basale lango CD ezate moyen bimezate. OK. O mona po ebiso ke bimi a refinga malisusu. Donc a linga o ko tant ba nota conseil côté yo motala kaka tant ba ba komeka ko bimisa mo ba image wa mike ya Martin. Wa yemba nzembu na yemo bo alanda nzembu azazo epana biso moto nyonso yebi kozala nga yesu ya na tanga na lamuka kanga na ke mosala la nzembu azazo oboyo yeba te po zazo bi mali boso OK omona yene siko mtu yakola oboyo yeba te oh nzembu omoni nzembu afali na yemba alanda siko zazo OK epana biso moto nyonso yebi kozala nga o préfère pour le retier pour tokolamba Thompson beba chama ngai na piment na moi ki kalakasa basala ya mosaka chéri kongolo yemba moye na tanga na lamuka kanga na ke mosala o comprendre ndepeka affaire aganga ndenge ezosala ngai oh yebe champagne o comprendre alanda penza nzembo wana ya sasa fallait bana kolanda feri kala bango monde bayebaka te faut ba comprendre ba bandolandaka banzembo bazonga sima ozo comprendre ti soto yena nzembo ayo bolingwa te mbaka yembe yesko ya nango tandeza masone simbela o comprendre ba rythme ya wana ekenda bongo donc so olanda bangala na banzembo nyonso na comprendre ke alanda na papa avait initié to lobela ko ba makambo susu ozomona siko babilo musu mutu aye ayo yo kale mususu nzembu ayo kitendenge ayo kelango tasko to babimisa ba image wana martyr babimisi partir na yemba la vie betanda kenda na demi-temps organe oui abima penza donc abimi demi-temps organe est-ce que vous avez sur penda ba image ya bongo bakolinga batiango batu bandotala Debiso to comment otala concert à Martyr non ça t'a balobi ke to kangama nango oui to kangama nango fala beta Martyr moko faire pas beti Martyr moko mutu aleki muninga zate mais mutu aleki muninga sko o ayaki ko corriger o etiki ba image ti lelo o bato bazotala amona pena ke faire ayembi regarde moi ata pena faire ayembi marathon faire ayembi carte rose o mona oyo ka pena ke azoyemba ozoka pena ki azoyemba ya siko yebisanga ba concert afali tout wana o nyonso ana beti na poto asa ene ka plein yango pe ya ba rideau o comprend ba place musu ba tete ba rideau e bomba mi nango plein ka ya place wana o ya kangaki mais musique zéro to vandela ka wana analyse au salima balobi quelle est l'importance ya batu oyo fali amemari na poto importance na bango ezaki ka pot de fleurs pour na ko faire voir batu ke non na memi batu na poto bana bango l'importance musala bakendela ki bazo sala te ba ko sala ngo ndenge nini ba ke kuta na mutu o amemi bango na poto agité agitation ti na podium yebisanga batu o ba yeba osala musala ndeni tongo ngai yo memi ngai place moko boy yo moko se concentrer na musala na yo te nga na on se concentrer mais tongo na mona yo za concentrer na musala osala nga mutu memi na osani mutu memi nga tando sala fonga na sa nga pe na obunda eza mutu mo ndenga lobi
na mania bango bando ozwela fali na Kinshasa bayebeke su bake poto fali aza bongo soto bakomi na poto fali abongo te babaluki baluki na bango abongo te parce que fali nayebi te soki aza vraiment na adresse penda na poto obi soki aza na adresse na poto mpo na kini no adresse ezala te azala no bandako aza no pigeon voyageur fali afutelaka nanu na kini fali afutelaka afutelaka baplace nyonso avanda eza place anovanda na 10 parcelles eza esika ya kokende na Gombe eza ntango azongaki boye lupango nde oyo akitambo wana afanda yango te oyo eza kota chani place Chubwa boma mutu place Chubwa boma mutu Chubwa boma mutu wana mwana Chicago po afinga fali Chubwa boma ye o comprendre côté wana avanda wana te omona apart kuna place barepetaka bimsa na biloko omona apart kuna place o barepetaka na wana kuna nde eza lupango asoma mais ye moko en soi afutelaka so pena muta ye auti mboka libanda ya kiti na aéroport ana posa na mona résidence afali ba na place en memete hôtel du fleuve eza ya bato OK vous comprendre eza ya bato en adresse te parce que pareillement na poto amemi bato tant boko makuna déjà Kisinjora déjà ndolo babando esa biso déjà bobongisa mbonga ba chambre boye na bodo ba yebisa ki bango ngo réel na Kisinjora comme domestique ba mo so basani kuna nde oza bongo comme domestique manike pe domestique taka manike ba komo beng seti na ndaka ba gauloise akei ba tele biloko azole ba tele na nzemba ba gauloise ona choite ona choite olia na nzemba ba olia na nzemba pe oza na choite ba filmer ko ba filmer o mani poto o ba ko ba ke ba kende osimbisa ba ba mama na ba touche po ba biso so toke ba poto boye neti na ba poto wana do ba no ebele no ba ozela biso to ebite ku so to vanda wapi po ezaka oya weleli Vous comprenez? Pour les fans belé à fali au monde na ba poto na baza ba fan ya Koffi Olomide. Voilà. Il faut comprendre tant le lobino soit disant ba communicateur a fali bo comment on finga Koffi Olomide. Ye ba ngoso boke poto ba sim sa bino touche. Nalandi nani Blana Mosaka alobi muto banda rando ya yena Koffi ya fali na Koffi da rafali. Abana kozwa ba garde corps rapproché à Koffi Olomide a comme si bango yaye alongwe wana azui ba Kisinjora alongwe azui ba presque ba tutu ba da rapeme na ba bubul o ba lagi ba pire Koffi fali a côté bango moral aye ni ba diata ndeti di ba diata abando yana de Obrondo voilà parce que on ndeti na quartier latin e bando zala muta zala na ba bureau na ya kana bango ndeti di ba diata za ki bureau ya de Obrondo bango na lenzambe o mona comment on nani o mususu wana nani Dilaso azaka na Jordan Kousa vous comprenez Dilaso na Jordan Kousa nani suna mona pembeni ne wana nani bon besenga de me garde corps yé déjà na Koffi bazala déjà na rando est-ce que azora besenga de po ba ke bazaka na rando na Koffi yango azwaka ya comme se garde corps na rapproché mais yeba yike open na garde corps ya vie ya kasiti malgré moi rando mais ya bah Kisinjora awanzaki pe petsa Koffi donc azwaka epe kaka po na bongo donc ye vie na ye ala na beza ko détruire Koffi Olomide normalement kanda na po anini po Koffi azwaka fere tant azu fere ya kimia kana e ba repita ayo kaka na lisolo repelo ngwa $5 et comme $10 ozomona biloko wana nyonso Mirage a confirmé le biba concert musu ba beta na poto ba ndeko cha Koffi Olomide et fere gola le bando cha non Koffi Olomide quartier latin Koffi Olomide et fere gola omona babiloko wana Koffi azobeta fere banzembu na yo abeta na les marqués OK omona e banoko choqué siko yepa comment na posa ça nini approuver Koffi OK ba pouvoir mutu te na vie vite en vie ça makambu na yo ozomona tala lelo ndeti Jaël wana azaki danseuse à Koffi Jaël chaud ozo comprendre azaki danseuse dernièrement ba danseuse ba finga Koffi ba fundara ye ya ko défendre Koffi mais dans la grande surprise tout le monde a comment refinga Koffi Olomide OK vous comprenez mais en plus ça zo déborder ça finga na ba bêtise biso tant to yaka be miso to finga raté to yaka koloba ndeli kambu ya misala o batu basalaka ben style te zango yemo ko loba ben style te za pona ba faible mo teka yemo faible yemo de vrai faible pour atinda batu ben style na réseaux sociaux OK yemo faible pour yemo tatinda batu
Ok, biso so toye to comme lo baba ngir moko ya mabe to mona ka singelelaka. OK. Te to lingi biloko wana te. Ah OK. Donc ah bino soki benji les bandits. Ba gangelo ba pekisa ba pekisa. OK. To lingi bongo te bolo ba mamba misala nde. Yo moni to zaka fier na papa Hervé. OK. To zaka fier po to bi papa Hervé tanga okenda osa musala to ya na ba image to loba bien po. To yebi ka kesa la biso ne musala o ya sala. Akete po ayo la biso ke yene mutayaki. Yene mtalati babilamba mo bepe ya bien te hein ya bisou liko nango avant de compte na affaire ego là ya Brazzaville o baki ko tout na mituku na ndeko na héritier Watanabe avant de koma wana to chité non eloko yo etali fali pour to clôturer masoro na ye Ken Piana détournement abaluki apesi mu Congo na kaya fali alobi musique ezo kufa po to komi ko imposer bato ba yo kaka musique moko mususu to yo arati Ken Piana déclaré lisusu ba imposition o ba koma ko zwa que même na ba DJ ko beta musique mususu te fo beta ka musique ya intel ya fali ko beta muta musique mutu mususu te Ken Piana komi ko dénoncer ba mabe tout ba ndé ko sa na clan wana. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Bon laissez mbongo bino ba golwa. Non, même pas. To ezaka yembongo. Ken Piana déjà en soi abanda déjà pour se plaindre banda kala. Vous comprendre. Dernière fois on a sala émission na Ken Piana na sia na Sandra Lina Baboté je te salue en passant. Les aka ba invité à l'église place à Sambela. Pour Ken Piana benda église wana en tout cas merci prophète Dodi pour yé pena muta sali Ken Piana o ya zalelo. OK. Vous comprendre financièrement. Financièrement oui. Parce que Ken Piana l'église ana ndima qui na commune évangéliste gagneur d'âme. Malgré toi, ça la chronique musicale. OK. Vous comprendre. Mais Ken Piana so mona ki azotambola na car, eza grâce à prophète Dodi. Poto oya kei, grâce à prophète Dodi. OK. Vous comprendre. Ken Piana te poto kuta liboso ba kendaka bon, o mona Ken Piana. Donc Ken Piana azaka na posa nenga soutenir Rafali a bénéficier pelo mobe. Mais abanda ko zo bénéfice wana te. Mais na kati na ngo baza ko obligé akae. Nga sele misona Ken Piana na yemba nzemba réalité. Yebi nzemba réalité papa avec. Oui. Na lamuki na pongi. Na kuti na miso na nga etondi pinjoli. Souffrance nyongi nzoto perturbe molimo. Ezali ndoto te masolo te. Réalité ya vinanga. Ken Piana kata parti wana. Eloko te baisanga na ba yo ebisanga ke yo za oza muta pito palo ki paratenga na ya ko tourner mission et c'est l'autre comment okolongo la partie na ngai ya nzembo nga na mbi ya papa avenga na golo so te nana faut qu'on maka ko sa be mission awa olobela falinga bi non jamais de ma vie. OK. Na ko sala ngote nga na golo et le moment regretté hein nan ndo bando lobela falite. Oh nandeni na regretté to le na commencer pela poto ngondeni poto o ba souffrir kuna na préférer na vanda awa na préférer na vanda boye ye mo Ken Piana lo baba kenda poto ba koma ba fazer vous comprendre ba maman Château Rouge mbazwa Ken Piana en charge bango mbazwa en charge ba kenda ngola Ken Piana ba koko sombela ta mwasi ni kabelo te vous comprendre Ken Piana bien azaka fan ya fere Ken Piana mutali boso abwaka ye libango yo kaneza fere gola vous comprendre tellement que maman mike na ba kisongi ba te kota na kati nde sala Ken Piana sanini apesa ya bia ba beba na pona cop moko ila fere boya wo yamba bona téléphone yango pesa ka ekanda agenda osteni fali mena logique na kati na ye sikoyo c'est fere gola biso no soto yebi ke Ken Piana fere gola atanga moti na kenda ko sabe miso tanga benga ngana kesa le miso na ndo ba ana ya na ngate ngana ka goloise na yo sele miso te te Sandra o yeka na yo yekuta bi yeka bo tourner na bino na nde na kenda ko tourner mission na Ken Piana ozo mona me ba ndeko obligé siko zo tala ke place mo boye o bénéficier na okutu te ba mono solo na mutu mabe ozo comprendre atati nga salarié mission fallait péter là makasi pour na loba ba vérité na mission na pour na fali ozo comprendre Ken Piana kamanga bi oui fallait pesa nga $10 na futa transport pour na mamba bana. Parce que papa bana nga sala kuna Ken Piana bengi sanga na mission na loba fallait péter là. Na kata makona donc OK ozambonga bana mais fallait pesa $10 pour transport. Na kelo bane mamba mwana nga sala na problème opération. Asola na papa bango baluka ba basa la intervention mwana. Vous comprenez? Quel genre patron? Tasiko. Parlons maintenant de Ferregola.
tozonga siko na po ya Ferregola. Revenons à notre maison. Nzela moko na héritier Watanabe. Héritier ça n'a pas. Pardon? Tu n'as bien hérité quand même ça n'a pas. Mais oui. Petit concert na ki toko bongo. Papa Hervé na biso concert wana récite na biso ya 100%. Pour papa Hervé en tout cas mikolo no so na comprendre o te papa Hervé. Et le bata déplique o so kwa maini. Déplique tout ni so kwa no maini. Pour papa Hervé ba concert nyonso zo beta surtout banaka to banda martyr. Til lelo tous les concerts ya beti récite total. OK. Récite non na public, récite na son, na spectacle, na koyemba na live. OK. Donc récite total. Place toi zo kende batu ba o sepela, pe batu ba o senga ka bis. Ba pe na po ba o sentir que po saison silaté. OK. Et le va Fabregas Novelas. Novelas. Po se silaté batu ba o ka Kenya ba o la faire fois zonga Côte d'Ivoire ba bi po sa na silité. États-Unis ba lingita zonga. Biso mo donc de toza bo tozo kufa na po sa faire. Juste bo kabolende azapeka yemo. Tala siko degré. On peut s'y faire raison tant le bagi sugi 5 bons chanteurs ba na Congo ya opema. Opema. Voilà va se rendre zaki ka jibe na wera nde. O comprendre que o beti donc bon moi que moi facilité na temps o se fait rigoler. C'est comme si l'orchestre ou musicien le plus sollicité pour le moment c'est Ferregola. C'est Ferregola parce que bien on va lobaka le côté ya kana sincère vérité en escalier ko et comme papa Hervé a monté escalier ando na malembe bo finga mais tant a komi batu batali siko nenga komeli batali likolo batali o babi o tanenga kina sincère koreke ya tika na kati tala ye wana kuna bimi Jésus donc ba contrat et ya ndenge ya danger. Il fallait pas embêter. Tout le monde a embêté 3 arènes. Dans l'année, tout le monde a un match amical pour la production. T'as su quoi degré? Musique et les sorts, tous les sarà musique. Ozo potana obundi olukimbongo la façon to bengi ba vie bo sansela mbongo fo na beta ka salo. Ce qu'on fait rigola, musique désolé ça y. Ba producteur ndé bazo bimisa ndé mbongo pona eza différent. Voilà. Déjà, tu as déjà ma solo bandaka la. C'est ça la différence entre Falina et Ferré. Tu as déjà qu'on va mambo bandaka. Expliquez-moi bien, oui. Tu as déjà que Ferré allait sa musique ité. Voilà. Tant que bandako sala musala la musique a sala ngopo yango ndemte bandako lesa yi. Yango sala o ya zalelo. Ozomona. Yango moni même Ferré na stabilité avant de sa vie na. OK. Ozo comprendre parce que a sala musala oyo ezo kotisela yi. Mais yo siko oza na agitation pour anini osa musala o yo moko zo bimisa mais na suka nango revenu ezate. OK. Ozo comprendre revenu ezate po o kabola no ba invitation ba batu ba biyo pesi batu album okabi donc ozo souffrir musicalement omona ozo faire souffrir carrière na yo. OK. Mais faire ma mwana nango te ye musique ele sahaye faire obeta ba concert suite ya ba producteur. Il y a un aux États-Unis, aya boye, abeta na Côte d'Ivoire, aki Kenya, aki ta Point Noir, après on a aux États-Unis. Aki ta Point Noir après on a aux États-Unis, comme presque na suka. Na Point Noir, ma production il beta mi na Point Noir, il y a Ferregola. Comment tu peux analyser ça? En tout cas Ferregola beti ba concerné na Point Noir kitoko. Tout le monde a kei dagi likolo. Akei non nous tombe ba yambi yo mo sentir que non tala batu. Ba yo yamba Ferré do mutu no soto aka na posa azwata image ya Ferré. Na moni mona moi simo wa vu image na Ferré azo ganga Michael Jackson. Virginie Manganga na raison Michael Jackson. Ah bon? Vous comprenez Michael Jackson. Donc Michael Jackson na biso yewana. Michael Jackson yewana sko hérité wata e conseil na Brazzaville. Pia ka oyo sali nga passe. Hérité bi ko yemba banzembu bien nzambe. Neti nzembo yo bimisi wana na sentir vraiment que donc plus que Mike Kalamba écoute na loba tant on peut mettre un concert na martyr na mawa o yaka nango kotala ke ba fan bazate nzembo banda nango on me dit souvent que Jésus n'était pas noir on me l'a répété qu'il était tout blanc Jésus était juif qu'il n'était pas de ma race mais moi tout ce que j'ai fait il mourrait pour moi. Moi, je dis, on a le frère Patrice. Conseil mort, on a fait ce héritier. Yembe Nzambe.
En tout cas, tika na musique profane, hein. Tika na musique profane, kende na yo kota na musique chrétienne. Et simba o makasi, et kosimba o makasi en tout cas c'est conseil gratuit. Yango wana. Donc place on a penda o kende bien. Taka tina Taliane moi na papa Hervé. La fille est née à papa Hervé, a s'appelle une héritière d'Ayembe ponanga wana. Abi penda en tout cas héritier na côté chrétien de simba. A kende ka na musique chrétienne. Merci Nana to comme na souka. Papa Hervé après Code Brazzaville, Sigo Azokende wapi programme États-Unis, États-Unis. Donc azongi États-Unis, en États-Unis na minute à région na ba musicien au batikala kikuna. Na ba o ayaki na bango pona sima ayaki na V Charlie Solo, ayaki na Blaise Créateur, na Dupidi, ayaki na pona animation. Donc bazongi na bango siko États-Unis, ba ke si ça ba production au bazaki na ngokuna donc année prochaine, titre comme déjà janvier, tout le monde a déjà orchestre et ya awa. Ndeboye ba production au sikoyo, nous avons un ndenga kin mais la minute aussi ça en États-Unis. Donc déjà le 16 awa, un concert pour en États-Unis, le 16. Merci na batu tout balandi biso, merci na Hervé Bossita derrière la caméra. Nana batu ba retenir nini na passage na yo. En tout cas, batu ba retenir que dynastie ezo vimba et comme une obésité. En tout cas, on a posé beaucoup de choses munene lokola océan. Hein? Et on a bien munene lokola océan dengue zalaga. Donc, bon continuer à télécharger, bon continuer à tala, donc tala baba nzembu ya dynastie. Hein? Volume 1, na volume 2. Bon continuer pour chaque canot et ça n'a pas déjà na monde déjà 1 million toujours kende déjà. Donc on a bongo ti ba clip et bima. Donc écoutez déjà audio sali 1 million pour ba clip et yo landa na ba ndenge nango. Donc et ça qui toko quoi. Na pesi mbote ya trop na bagolo na bagoloise nyo surtout o balandi ngai na minute oyo. Na pesi mbote na Mariam Tumba. Na pesi mbote na Evelyn Lusamba, Naomi Lusamba, Nathan Lusamba. Na pesi pe ba mbote ya trop. Numéro na nga téléphone eza plus 243 81 92 01 666. Plus 243 81 92 01 666. Merci na batu tout balandi biso, merci na Chouchou le Gaulois na assistance na yo et salinga bien. Tokutani mba layasi. Ciao.